yo to beta na lisolo bato balobi ki te faire azolanda fali po parce que na Genève arena kuna fali beta kuna bayi ba arena wana yo na lobi arena wana donc to boyete na Tunis ko ya Genève fali beta kuna abeta te très bien Adidas abetango et ça siko ba sala bato producteur na maison de production so ba pesi mlomeya na bango bazana bibaya na produit na bango à se produire kuna et tali biso te communauté na biso tozana makambo kaka ya les prix na l'échec to la raté donc ça ka ngane mu na sala kibe ngane sala kibe ba kolo musique écoute ba wendo kolo so écoute boboya bango siko bo ndima banani numéro 1 musique écoute bolba pourquoi ba vanda meke réflexion bizarre bizarre il y a une communauté congolaise to pousser réflexion na biso te ba kosungana pona ne tant que ça la biloko nyoto ko banana wendo tina kasi ye numéro 1 tina majabu wona eza kutu tenga bika ko banana wendo ba bandaka ko bandaka na wendo po yazali kolomi musique mais siko boluka numéro 1 osiko wa ki Nico Bakongo ezaka wera te Nico Bakongo azuki mbala pesi wera to kabwani JB bandi aye toka bwani ya solo ako bosani le passé na kamwa ndengo ignorer JB wonezali siko mulolo teleme zali chabwala mutapesa ngo sikoyo partir mulolo yiki madame mulolo yo animation ya bandondo mutapesa ngo JB penasier Nico Bakongo ngwashi ya sonam tataleki ya et pardon noko ya wera bozolinga entrer siko faire akota nengeni soko tayi lokola neti Zenith ya JB pena kota ka nenga faire akota nengepe JB pasani akota yeta makamoni na bon mais siko to bando différencier o ezala ki ayembaki ma bébé ayembaki malam o ya très important ki yango na point B siko ya mutuya o to za ma clair to yeba siko ko pousser ba Charlie Malula ba Fisson Malula immortel ba Lili Meya ba Paki Mabanza ba Trésor Ifaso ba Aimé Cacherel ba Raymond Singa o bazai na kati ya Suisse donc bayeba ba Kim Presse de Lausanne bayeba ke woneza siko mboka na bango bayeba ke kotalisa kaka ete makambo ezalaka na Paris te kuna pe ezali pe Genève arrête d'autre part surtout tant que beta déjà wana eza impossible pour mon aga générique moko lokwa babenga lokwa tous ces pays ici bas moro te da précédé parce que ezalaka toujours na nzela ndako ya loyembo tant azo kopesa lokola annonce ya tous ces pays ici bas et sengeli vraiment que était générique peut rater na mboka na biso ne devant haute générique pour me seben mo bi raté dans moi passe yango moné que était azo sala doc déjà annonce ya kopesa bato lubu ya malamu lokola ndeti ya tous ces pays ici bas de moro te eza toujours na kati nzela ndako ya loyembo on zo mona que était tous ces pays ici bas et que bimanano avant après avoir barotala makambo ya morote après d'ailleurs on monnaie était mais bon ba fanatique ba mona pondé morote rumeli non fanatique a poussaka moto so pese loka le meilleur était a balukela yo studio esengaka il faut que dans na studio ya malamu o luka bato ba beta lokola comme musique ba guitariste ya solo o ba pese ba rythme ya solo o nyoso ya malamu ekendelaka bongo donc tant yo ko na calcul ya fanatique a poussaka moto mais tant eloko ekoya ou partager, ou télécharger, ou somba na ba plateforme les autres comme na ba vente physique, pardon, vente digitale. Mais si ko tozana ba notion wana te ngo tozo moi retard. Yenge ka busanga so to vandi boy. Ote muto aboy ateka ki nani banani ba somba ki yo ko parce que na mboka na biso na to na notion wana te. Album. To ba non. Yelo mata. Album ya héritier zali album mo be riche et zape album ya batu ya mutu. Eza album moko te poti yo jugeango la loyengete donc na contexte ayembi banzembo na lingala mais na inspiration divine eza banzembo pona ba ya ba mindele parce que ba réflexion on est dans une très élevée da trop loin ya résoudre ba mabongo donc eza disque moko boye mbato mayele ne faut ba yo kango trop ki na bato ya polémique parce qu'on comprend que eza disque moko vraiment génial ya batamayele. Parce qu'on a contexte, on a ce que biso toyoka ngo à tout moment parce que biso toza ba moura bonne musique. Pour na ajo na rosa fanatique à mututé. Na ajo. On a ça nango. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est dans le bien dit Lomata, la présentation de Katou Sarabino ici. Actualité oblige parce que je ne suis pas seul, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Konista. Konista, on a bien bibliothèque, on a trop développé.
Donc, sur la actualité de l'air, mais on va déjà dépasser la parole à mon invité. Quant à moi, je dis un grand merci à Arnaud. Tout le monde a offert au milieu de la caméra. Un grand merci, c'est comme ça. À notre boss, Papa Clovis, un FIPA. Un grand merci à mon bien Bruno Lubika. L'argent propre, beaucoup possible. Du jour où on a humain était avantageux, c'est patron éternel. Un grand merci comme ça à les boss Rigen, quoi mixage, quoi minute, à Belé, construction agency. Dans mon nom, on appelle la musique. Il y a une chaîne unique et les 7 codes mondiales. Je suis la chaîne La Parisienne, moi, Sinzambé. Tout le monde a radio le matin, donc les lots, vos likes, vos commentaires, et ça fait absolument plaisir, surtout sur le même langage. Arnaud Matoumon a déjà invité Nabisha Lelo, Tony Star, à qui j'ai dit bonjour. Ouais, bonjour, Dieu le matin toujours, Toro matin toujours, Nalo la paix, Sengodara toujours, Nakati Yalo. Et alors là vraiment Kolo a facilité Rabiso toujours pe na makamonio tout et comme Rabiso pétang magola la pétang to kanisa maye to ko sala lobby toujours merci encore on a Clarisse de Cato Clarisse Lutadi la Nathalie Lutadi la Nati Lutadi la bana mame Mili Kolo ayeba kozana bino chaga Lutadi la amigo Jean Lutadi la pesena ba mbote belé pa ya Pepe Fataki merci encore na Richard Akunji papa na Richie Arika Akunji 2-0 de descendre en masse boss papi matalatala Matos, ami à Diamant, Kolo Ayeba, Kozana, Belinda Lita Motin Zambé 6 étoiles, avec Sam Koukou le nécessaire, Botema Aimé Koukou, la Pessibino Bambote, Namosika Pessi Bozali, vraiment, Robeta Masete, Mingi, na grand-père Gauthier Mouteba, Bongisa Makamou, Bonto Bonga, Tebanin, Bongisa. Merci beaucoup, toujours continuer à tout sur le moment. Conistar, je pense qu'il y a bien une bibliothèque parce qu'il n'y a pas normalement de pantes, belé. Donc, tout sur le moment, nous avons tous en Kinshasa, nous sommes des Congolais. Tout sur le monde qui est une évolution Conistar lelo après l'élection jusqu'à là gouvernement non salamité aux autres chambilinga na mboka na éviter impression les années parce que depuis élection salamati lelo notre premier ministre notre première ministre madame Judith Metilelo dans le gouvernement et salamité na éviter impressionnant bien le matin mboka oyo bato basangi conscience moye que de musika ezate vigno surtout to salaka tout tembola na conscience to balaka moi na conscience tant on doit voyager faut conscience c'est ça ni et tinda nyo surtout to linga to ça na biso faut conscience c'est ça la ni yango ne muté tinda bato parce que au monde que depuis to l'élection élection to comme na moment où que gouvernement et ça la maté c'est-à-dire quoi et ça na ba moment moko un peu difficile ezo mema biso bazoli ko ba lingisu ko mema mboka na ndenge ya zungulukete il faut ba meka mboka na conscience mboka na biso ça fait nuit d'état et ils ont assis mboka na biso et ils ont salité par rapport ya mboka baninga misusu par rapport les autres zana ba combien de millions d'habitants to comme na ba 120 millions d'habitants parce que de jour au jour batu bazo botama batu pe amokate pe ba oleke belé batambongo ba ozala muke batapia kapé ba ozala belé et le connu de senga siko pona mboka na biso sengeli il faut gouvernement en place biso peuple to yeba ko soutenir ngo to yeba pe ko sani ko aider ngo. Très bien. Ko aider ngo ekozana ningini. Il faut ngana olo matato telema parce que mboka na biso ezali na ba accord avec ba occidentaux. O ezana makambo etali ba pays o batiaka mboko ka na makambo belé pe na mboka ngo bato ba coloniser biso te batala ba intérêt na bango pe personnel. Boya na ndenge ya elongo bani pona ba intérêt o ezalaka pona bino pe na ba avantage ezala pe na mboka o bino bolingaka ko telmelaka ngo à tout moment. Ekozala siko ndenge biso siko peuple photo luka moyen to telema photo sauver gouvernement so na bi ko sauver chef de l'état et kozala c'est trop dire mais to aider gouvernement na biso bato bazo kamba mboka ko kamba mboka wana bakamba ngo pona ko sunga pe peuple mais ta que siko peuple azana se ya makamunyo surtout pe ba difficulté et singeli il faut biso to yeba ko telema to yeba ko pousser réflexion na biso soki to tie chaud wana au monde akete ba occidentaux ba monde akete ba osani ba ko arrêter ba ok na biso na point B ne comme la ndenge et comme asiko kete to pesi bino moye biso pe to zibe to comme asiko na moment ya échange mais alors le moment ya échange dans le bien na ceux qui te tient pression biso population mais tout le monde a bandé on a biso pe au bazana na est kuna air mo tout le monde na basala ba marche c'est ba pression pour tout ba monisco qui nda donc tu les lo tout le monde on dirait d'autre pas monisco na za non bateau bakamba ngo baza banani mindele donc d'autre part il faut toyer bakosunga este wana eleki Kinshasa province Kinshasa na munene na bakongo otomona wana siko to koma na pona ko minimiser makambo ezana makambo do concerner na ngambo etali makambo ya est pas surtout ko subir na bakaliki na biso ke yango wana
Donc il faut te pousser conscience na biso to yeba ke to uti wapi to zo kende wapi et ça te lokola neti ke bambula matadi ya mboka batinda peuple abimate peuple nde il faut conscience na ye et ba kotelema libanda yango monaka même na Europe au France États-Unis partout Canada ceux qui peuple telemi ezala bato bakamara mboka bazongaka na sima pe bato ba financer ba makambo na biso ke poto zongaka toujours sima tozo bango te ke eza koloka bien kolokama au biso do kenan et ta ke le lok toujours mona le lok communauté na biso surtout peuple bato ba komi faible en esprit dai ba serva ba te belé ça ni elembi il faut te pousser réflexion na biso to pousser conscience na biso ndenge to lini to miyebela photo yeba nano ba droit na biso. Merci beaucoup mais konista na kati moi maloba na te to to mona chef de l'état to kutana bandi kwa diaspora mais to landi et moi nungu nungu polémique parce que chef de l'état doit s'adresser na bango to landi monsieur Bazoye Mbababi non chef de l'état il faut changer constitution. Alors que tu as vu que la constitution qu'on change en chef de l'État, il va comme c'est dictateur, parce qu'il y a une constitution, tu vois, les hommes en parlement. Alors, n'habitez, moi, bloc, j'en ai pas changer la constitution. Moi, les mêmes peuples, on a pour montrer que pour changer la constitution, encore ramener les pays, dans le système, c'est ça le problème autour pour changer parce que tu as la loi auto vivre en les ali corps il y a Sun City. Oui, les cas de moi, on est citoyen moko bembolombolo azala na Rwanda et ya na bakor moko besora ye akoyimba moje général donc il na bakor moko be toujours vivre na bakor moko soki ba bafouer moi to koyeba siko ko marche sur la lune siko pour makamone c'est le cas il faut peuple sani a telema siko peuple na biso na awa na yebaka te o ba ne ko telema ba on doit na poto be o ba comme faible pour na ebité pour niveau makambo comme okendela ngo te peuple soko telemi o telema pona ko revendiquer ba droit na yo mais tant que do telema na ba droit na te soko c'est qu'on na telema pour yo moko fe ba na ba droit na yo après avoir gouvernement et parce que ko remettre ba droit na yo mais tant que to ça na ba cal na ba occidentaux aussi ba occidentaux faut ba mona pression ya population place ba mona pe ba kata pe nini hémorragie wana. Très bien, merci beaucoup. Mais évitez ce que par rapport, il y a l'impression que le lot en Italie politique, le lot gouvernement, le lot marché parce que le gouvernement c'est normal, le lot tout le monde qui va nommer tout ça la première ministre et puis aurait monsieur Samuel Konde a démissionné mais jusque là il y a un toujours dans la fonction. Évitez ce que na lingi okotama na nino te peuple fa telema a sauver mboka oyo peuple ye moko po muta ko sambela ko leka ngana yo moko a te il faut to telema faut te ba ko sauver mboko mais surtout talika makambo wana parce que peuple population azali majorité ko leka bato ba ko kamba biso na ba soda biso ça ni to leki bango pourquoi to ke na makambo mususu o to ye batekete eza mutu moko boye onani to tanga komba munute biso to ye ba ko sauver mboka o peuple fa ça a telema ayeba ko bimana balabala pona ba droit na yo. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo qui mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela
olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35. Très bien, merci beaucoup Konistar. On a évité ce que tu as mambo Italie culture, on a évité mambo Italie musique. Tout sur un peu mambo on a évité Konistar. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu m'as affiché bimi. Le roi de la forêt, Batuming, Basatane, tu m'as affiché bimi. Morete. Bientôt là, on a évité Konistar. Il va attaquer moto, pas ébi mambo belé. Na wenge surtout pe na wenge musique à maison mère. On a eu l'impression de la forêt le lot. Na au satire sika bango bimsa morete. Selon yo, elo nini oyo rumo na pena par rapport à la musique n'ezo kende lelo de la forêt ya kalana lelo. Est-ce que morote de quoi accrocher? D'autre part, surtout tant que vous déjà wana, est impossible pour mon agent générique moko loko ba benga loko tous ces pays ici bas. Morote est précédé parce que dans toujours dans nzela ndako ya loye ya loyembo. Tant azo repesa le rôle annonce à tous ces pays ici bas et singeli vraiment qui était générique pour rater. Na mboka na biso ne devanda haute générique bo mais c'est ben mo bien raté dans moi pas si yango moné kete azo sala doc déjà annonce ya kopesa bato lubu ya malamu loko ndeti ya tout se fait ici bas de morote eza toujours na kata nzela ndako loye ya loyembe onzo mona kete tout se fait ici bas et que bimanano avant après avoir barotala makambo ya morote après. D'ailleurs, mon égalité. Mais bon, fanatique, bah, mon appon de morote. Vous m'allez. Non, fanatique a poussé à moto. So, PC le meilleur était à Obaluki là. Studio et sengaka, il faut que dans un studio à Malamu, au Luka Bato, à Betar le la comme musique, ba guitariste et solo, au Baropeso, ba rythme et solo, au Nyo sur Malamu et Kende la Rabongo. Donc, tant yo que na caliki la fanatique a poussé à moto. Maintenant, il y a pour partager, pour télécharger. Consomme dans la plateforme, elle est comme la vente physique, pardon, vente digitale. Mais si quand tu as la notion, on a été en autre mois retard. Il y a quelqu'un qui a sorti de venir, ote, monta boy, ateka ki nani, banani basomba kiyo, parce que na mboka na biso na to na notion on a été. Il y a ressemble barabilo toujours na ba vente digitale. Tu oume na makambo vente physique. Depuis vente physique et kufa, tu banno weba it par radio. Mais le raison pour laquelle montatali yo kara pamba qui sans que à Sombayo, à qui toujours dans YouTube, à Talio, mais à télécharger tes que tel Sombayo sur la plateforme. Tout ça, musique à ma cambo. Bateau, au son ma musique, na biso, surtout la communauté, na biso, cause à une affaire, le roi, 35%. 65%, ça toujours na retard. Il y a reconsommé toujours na nenge, vente physique. Donc, il y a bazo rolinga. Le peu na makambo, comme il y a vente à ligne. Il y a reçu un concert, mais Moutoumousou a une notion ya guichet force na bango te pona nini. Tango bande ko na biso ba diaspora ba telemela mindule depuis 2011 ba makambe comme ko changer to tsika na makambo moko déjà ya kala. OK. Yana ko ma tango so ma te peki kinzonga concert par exemple, ya Ferré ou soit ya Fali boyeko ya les mêmes jours, ya concert pour so mabi bi. On en une. Ton nom c'est abatouana ba ko moment na lokwa ndezikite e ko zala ou et que ça la terre au monde à Saint Thomas bazang a raté na makamwa milulu ya minduli ya ngomo na makamwa nyote sarani et kende la kabongo ya pas si autre zo cyber na biso kete to umeli na kaka ya musique biso na bito to sani to zo ko miboma biso na biso to zo baté to zo lingani to zo lukani nini donc ya mutu ya to pousser réflexion na biso to yeba ko pousser conscience na biso to yeba toujours ko pesa les meilleurs oyo nzambe o atindi biso na kati ya mokili na biso to yeba ko bungisa ka makambo oyo etali makama mindole makama mboka o etali makambo to zongisa makambo no to ndenge ba mboka nyote ko ko évoluer exemple typique dim saboka rabatute. Mais comment se fait-il qu'il y a un bongo ya musique et toi c'est un nini pour parce que na moka na biso otoye marabato pour boka bato mbongo il faut tous à la meilleure que les quand même na gums c'est que le connaît ça que gums a gagné biso na makamoni il faut te pousser réflexion na biso musique yango kaka yango moko to beta o ya zo beta monde à part de biso to beta la banani très bien ouais. C'est ça le problème encore. Mais si dans tout ça, il faut que y ait des makamona biso ba miliciens, ba y ba droit na bango, ba y ba droit ya nino. Ya musique na bango, ba y ba nengeni na ko rassurer ba orchestre na bango.
Donc il y a pas ça to subir na moment onde ke yango to yeba ko bongisa na makambo etali milulu ya mindulu to koyeba ko pousser réflexion na biso to koyeba ko pesa les meilleurs ozo concerner makambo ya musique na biso so teli ke biso to yemba rabat o teki nzembo soit disant na ba prix o esengeli ba pesa au bois sali bato ba dédicace bato ba pesi ola mais comment Gims ateka nzembo te aboka rabatu te comment c'est peut-être azo ko vivre plus mieux par rapport na bino. Donc ça le la bato fa pousser réflexion to sala ni na musique oyo to pesa ni na musique oyo to yeba ko bongisa makambo na biso ko pona kete ba mission na biso ba na top ba kozala na mbongo ba kozala na ba possibilité nyonso tout parce que zali métier moko noble. Donc il faut te ba bongisa makambo na biso ne na façon bon yango moni kete tango yazo bongisa makambo wana ezo senga makambo ya mbongo ezo senga mo ba clip yango mona na makambo su kaledaki ba clip nyoto sene ebimi mais le ba clip comme le ko net il faut monta bongisa mosolo aye ba ko pesa les meilleurs aye ba ko pesa qualité à son aye ba ko sala appréciation malamu ba guitariste ni o ba ko bete na kati ya musique ba rythme ni na ba mélodie ni na ko pesa les meilleurs pour disque tikala c'est kona na seko mais ce que parfois il y a tout ça quand on a musique à maison mère parce que les autres il dit qu'après départ il y a instrumentiste ndé to ba musicien batasima bikorine bazate basara solo balongwa tout le monde ba refita ba tout mais est-ce que lelo parce que tout se valait parce que le roi de la forêt a parmi artistes oh pas na intro de tout ça le générique il rattrape nati les apna blogo za fort na mais est-ce que lelo après ba départ il y a bato de lona parce que tout ce pays ici besoin na ndenge yo yebi mwana mboka we ranson na ndenge ya mo visitera bango ba lia ba répétition mo ba concert mususu est-ce que le roi de la forêt en terre obeta ba sebe no wana ba bana besoin ils ont lelo parce que azalana le musicien so te na départ déjà wenge avant be koko tababwaka ye mo sala na nani animation Dédé ayebi makambo bina Dédé de 3 ayebi ko sala chorégraphie pour na ko aider ba musicien na ba yeba makambo o le tel makambo ya spectacle. Donc tellement ça na sawana ayeba nini ni kete Congo elingara makamunene Congo elingara lito ini siko tokomi ko senga il faut wenge ezongi sa identité na yango oto yebela ki yango kala banzembo o yesha boyembi après avoir ekena ba seben tokomi ko perdre identité wenge to yeba ki yango na kitukusa to kota na kati ya sentiment ya rumba nzoka ne rumba ezali identité ya wenge te oh wenge identité na ya rumba te. Parce que dans la banzembo o boyembi et kotisa c'est ben parce que identité a wenge yango wana pour les autres comme ko regretter trop de rumba c'est beaucoup tena zaiko a frappé ba orchestre belé les pour la seben parce que des fois dans la banzembo na belé rose la temps il a fait 73 chansons et zalakala boyembi yoka bobo yo mambika ya na leli bolingo ya sukate bato ba ko taper na rumba na nzembo na tango zebe pepe tangi banda ba sebena kuluo embesik donc tango robeta bino wana robeta bino pele pedo esusi kokele de yeba ke bolala bokolala po parce que biso za na makambo ya seben parce que rumba za copie ya lokuta na kati ya musique na biso konista lo matato kokende bato bakendaka zaiko za na nzembo ya rumba te c'est OK la tournage c'est OK étape tokende susu wapi susu donc rolukama ba rumba ya koluka na kati ya zaiko mais so OK na banzembo nyoso ba sebel so otie ba orchestre lelo ebele po parce que wenge et frappa ki bato pe fungola ki nzela pona makambo banzembo ya ba sebel mais lelo ba kota na kati ya rumba siko ba koma pe trop kilo siko bata 3e âge o ba kenda musique ya Jossard ba papa o bazana ba 73 ans bazana ba 75 ans ba kenda robina siko nini to sola po ba na 3 rumba ba robina ni ba na 3 rumba ba na zaiko na 3 rumba siko yo to kenani bu yango yo suzo zela kenayo nzembo zaiko mi bungele kibingi talelonga nawe na daiba ko beta banzembo wana yo loazoro tika yebayo soki oso yebayo soki oso tika na yebayo yo mwana ya tenedie bayemba banzembo wana maintenant ba beta ma ba fungula seben reprend machette li kongola tatai tant ba beta ngwana ya nzembo moto ke lokola neti mais bato bayebi ke rumba ndesa identité na biso siko orchestre fait pesa identité que boza na caché na bino boza na ina fait 3 rumba siko boko mi ko perdre ba caché na bino le seul orchestre tika na caché na ye
ekoma kaka Zaiko aperda caché na été ba mupepe nyonso yaka wana alongwa te mais so otali siko bata seka ba robina nini na Zaiko question na otuno koma te rumba ezate papa mukolo aza tata botayo ana 73 ans 3e âge tanga kinda pa nyoka longa ndosa akina ni kobina mais bino botala kete rumba eza pona marambo ya mikolo siko na Zaiko bata 3e âge ba ndosa bakina ko savourer le passé na bango dans le présent yango monanga soko za na identité no mo perdre dango ezate siko tout l'orchestre beaucoup na identité rumba moyen bo pesa le meilleur bo différencier makambo ezate exemple typique Lomata Pepe Kale belle voix makambo danger ndenge ni so ba betelo pe nino abetelo pe rumba osani osepela mona noro ya bakuba itebe kona na biso ngai kolitembu ya na sambwe pona likambo mais pourquoi kota sebe azana identité na ye ya empire akoki ko changer ngote faut arabo pa yebi ke juna momba fazali il faut oyeba ko pesa le meilleur na makambo etali sebe bakendaki poto bakoyi na desert ti bazobina moto parce que zali ke koyebisa te ke Pepe Kale oki marumba ayebi yango mais nazala na identité na caché na biso oyo ezali très nécessaire ti yango c'est bon bana wengi je pense ok jazz tout ça mama wanini te ok jazz babeta makambo na bango nyonso to mais bayebaki pe kokotsa pe makambo etali pe makambo ya rumba mpona nini ezali wenge Zaiko empire bakuba pression babande kotia batu même na kata ok jazz baki bakolo rumba mais bayaki pe kolanda suzu wenge mais tout que déjà rumba wana madilo to bayaza koloro rumba po muto boya ngasa d'abord azate to hotel le quartier latin au hotel ngo bina fiki bazoye bangona chamukwale pourquoi ba pesa identité à rumba te on peut te perdre bakam na biso moko chamukwale mama pesa mbongo e chamukwale tala mingedi na kenda tozo na ngola bina mona oza koropwe eta makambo ya nzembo tekete ote ali debs o so nini o kuna ke retrovexo te boza koropwe ne mutesarani ebetaka yango ezali identité ya mboka na biso lelo Lomata ba animateur ba komi ko perdre ba valeur pour parce que to changer idéologie to bungisa madance ba bina mboka na biso dans sa mboka na biso likolo ya rumba da rumba wana siko eza na bakolo na yango o basala ki lokola ba papa wendo kolosoy ba polo kamba ba duo lenga ba aribo wane ba grand kale ba eko zongo ba lombo makiat ba eko zongo mais ba komaki pe ke soki lomba eko pesa tel wendo ba beti boye grand kale beti boye so to kene loko na biso oyo fona coach ya sebe ni moko betango nzembo esani mais to solaka rumba ngalingi na tunu pe question rumba nani pena za po to ka pe mingi barba no rumba za ba cubain to biso to copia nde to yoka non sikoyo to rectifier batebele bazana berrer Lomata ba kibe ba ya awa nde bazwa rumba na biso bako betango na kiba ba bengango bako bengango charanga OK batu de capital oya bedonganga baye Kinshasa awa tanga babeti bake na mboka na bango bake na mboka bakibe bako beta bakubanu bavandi batali comment se fait-il que bato ba beta ndenge mona na biso ba sud africain baye awa bazu musique na biso bakomi benga pa na bango komi lokola neti style ba jekokin Nigeria ko za musique na biso ake nango na Nigeria et komi lokola high life donc toza mir siko ezaki ndenge nini eza identité na biso en tout en général mais oya motuya eza nini orchestre na orchestre il faut ezala na identité de to perdre identité to komi kobeta musique moko biso tout nyonso OK tomi kobeta musique nyonso donc ozomona su te foko motuna oyo toyembana nani mais nzoka nde soko moi déjà que Zaiko ozo oteya wana ni Zaiko wana vi viva oyo we wenge oyo vi Victoria siko ba identité on doit perdre parce que biso nyonso tout basé na rumba da rumba komi ko dominer na batala ko ba yaki wana na identité o etekaki biso na libanda na bakamuso animation to perdre animation to vocabiliser biso tout na kati ya rumba otele ke misa yembara bien azoko abinaka bien azoko basé na rumba donc ba animateur ba komi ko perdre même ba réfléchir pour na makambo concerné ba animation donc il y a pas c'est comme yango de l'animateur a donné comme analyse sauté pas big générique
Tout le petit générique, bon, ou ça des génériques, si non, les restes, là, rumba, na rumba, rumba, na rumba, rumba, na rumba. Donc, orchestre, monsieur, ils ont une identité. De photos ont sa identité. Donc, ma caméra de singulièrement, photos ont gagné na vous vam. Tous on a vous vam. Que tous ont un psychiatre ou taki. Tous on a blessé. Tous ont un psychiatre ou taki, ou bien viva, à rôde dans 3 rumba, mais banzemba c'est bien négoce à 7. Wingé, à cause en a 2 rumba, banzemba c'est bien négoce à temps sous 8. Parce que mutako tia rumba na kata wenge la rara moto moko nani wana we ranson de la forêt ya yenda ko tia rumba na wenge ya solo tang basali mulolo babetia na yolongo lilo biko nanga epesa ki identité kete c'est benekoti mulolo eye c'est benekoti mais wenge tanga ye we tanga ye na comment dirais-je nikide rumba ye na ko tia rumba de la forêt nous la ko tia rumba na kata wenge. Sikoyo eloko sikoyo pesaki sikoyo rumbe dominer na wingete banzemba ba sebe nezalaki belé nga pesaki identité ya wenge daki eliko lo basiko ndengeni faut que différencier rumba iko za la 3 tant mususu 7 sur da disque il y a 10 albums bon il y a 10 chansons na ba 10 albums il y a 10 chansons donc il faut que soit temps il y a ko beta tant mususu 3 rumba banzemba ba sebe nezata 7 siko différence wana biso nyoso na baleki na bakulutu to ego région de rumba siko rumba wana siko un plus ya port et ça lokola zaiko porter un plus na ye wenge porter un plus vive la musique porter un plus quartier latin et yena ni na yepe ya un plus na ye to kopaki mutu na mutu que c'est na ba identité na ngo siko to comme na identité mo ya passe yango na mutu mo bungisa makambe belé. Très bien, Conistar, mais est-ce qu'on a un cas solo ya wenge mu kitu za kuma précision selon yo Conistar oza moto musique depuis kala tout cela bien na wenge 4x4 bazali bango toana parce que le tout le monde est bien depuis makele belé venant sur piano na salut en passant le bas déjà bi kenze muna ya mololo de misa wenge qui ne bougeait confirma wenge mais ba te belé ba wenge mais ne ba pe que non herba bakabwana qui paraît-il nzembo wana ya mololo ezala nzembo ya le roi de la forêt. Ok, na ba calcul on te différencier makambo. Tant ok, ba titre phare disque za mololo. D'autres part dans la reste. Qui ne bouge. Titre phare nzemba jibe, titre pe album, album. Yange kendela ki etchaki makelele. Mais côté ka disque lokole kene na Afrique, mobimba oye kene makamoni on te pesa makambo pe nzembo lokola kala ibwingi emema trophée. Kalai bouini yango kendaka siko partout a wenge ezo kende partout ezo beta makamunaka ezo beta banzembo yaka ya kalai bouini qui ne bouger et confirmer biso na Kinshasa comment dire nini mulolo et confirmer biso na Kinshasa to ko kende lo mosusu ceux qui niko bakongo ezaka wera te niko bakongo azuki mbala pesi wera to kabwani jiba bandia ye toka bwani ya solo aku bosani le passé na kamwa ndengo ignorer jibe wonezali siko mulolo teleme zali chabwala mutapesa ngo sikoyo partir mulolo yiki meda mulolo yo animation ya bandondo mutapesa ngo jibe penase niko bwako ngwashi ya sonam tataleki ya et pardon noko ya wera yene moto apese lokona donc on peut peut-être que mulolo wonezala kola chabwala. Ok, donc il y a des gens yango mona kasiko so yete mulolo et confirmer wenge da yezo songa kaka gloire wana na famille ya bade la forêt. Ok. Mais liko le bateke morceau ne zalaki ya bon so aussi no mubu piso ayemba susu. Ba yemba biloko na bango na makambo belebele da kisa makambo o ezala makambo ya village. On demande ka musique na biso dali riche mais non te exploiter yango te. Non te exploiter yango tout ko solo na musique o toujours mona lelo bande qu'on a biso bazo sala lelo pe fierté musique congolaise le va faire rigoler les padres ba fali pour pas aigle voilà mais ce que tout ko non tout banana la faire rigoler tout le concert double d'idées arena et puis après on a tout le monde a lancé pe message déjà donc il était déjà ouvert par rapport au concert le 15 juin na arena à Genève d'habitude tout banana la prestation c'est ni qui a fait rigoler ya double d'idées arena voilà c'est les gars ante la bi nanga que non au monde to pesa le meilleur na oeza le 15 heures. Le 15 juin. Est-ce qu'on peut te mettre parce que le 15 juin parce que non ba faille les kaki déjà le matin natala qui déjà aussi bolobaki et pèse la biso monotonie na ba moura bonne musique ba sani ba olanda biso et take to sala qui déjà émission on a déjà
na makambo ezali ba animateur ba pesa ki paye charge mais taka bundaki makambo lekeke déjà très bien oye tikali to komona ba faille ya bien tango sikoyo ba milulu ke bima ya mindule ya conseil ndenge lekaki to koyeba makambo oye tikali ya très important ezali il faut qu'on motive ko sala sikoyo bato oyo baza na diaspora ba yeba ko somba ba biage de Genève. Mais tant que vous avez déjà le meilleur, il faut comprendre des côtés ni animation. Bozolinga entrer, si vous faites à côté, n'engeni, si vous avez le quoi net, Zénith JB na kota n'enga faire à côté, n'engepe, JB pas ça. À côté. Et ça m'a demandé. Mais si vous avez une différence, c'est que vous qui ayemba qui ma bébé ayemba qui ma lame. Oh, est très important. Qui a un point B. Si vous y a mutuya, auto de la ma claire. Toye, parce que vous poussez Charlie Malula. Ba Fiso Malula immortel ba Lili Mea ba Paki Mabanza ba Trésor Ifaso ba Aimé Kacherel ba Raymond Singa o bazai na kati ya Suisse donc ba yeba ba Kim Presse de Lausanne ba yeba ke koneza siko mboka na bango ba yeba ke kotali sakara ete makambo zalaka na Paris te kuna peza li pe Genève arena siko to comme siko na point ya ko pousser siko bato ko pesa le meilleur o to pesa ki le bandeli pona bato ba yeba ko somba ba bien le 20 na le 21 o c'est les cahiers de celle qui donc tout ça sur ngambu o etikali siko ko motiver bato ko pesa les meilleurs o bato ba bo sande encore donc ya mutu ya foko la musande bato baza déjà na Suisse ba ye bagete faire argent na milulu na kati wana et sengeli siko bato ba vanda pour ta distraction polémique ba loba ki bazongisa ki yangeza musique ki yangeza distraction. Ça ba polémique tout le monde aime mona eza na tina moko te po parce que batebele ba robosa na gete le 15 à faire argent na concert toujours la moko et on te le bagete tanga kola la pe tanga to la la lobby donc oya mutu ya yango mais tant que vendre kaka arena Adidas et c'est les gars qui on te mais il y a d'autres gens ba lobby na faire école il faut atika pe ko beta barena na trop comme on dirait ba salle monsieur zali mais comme on dirait zo ande ba zo landa fala zo beta barena ndenge ngam so non akolanda fali na makamunini parce que eza raisonnement ya bato Zénith ezali ya motu te Olympe eza mindele akolanda motu ndenge ni po parce que mais c'est fali po batonga sali kuna na poto te ba kolanda ndenge et là que to bomamboka na biso bato bawelaka mokili bato bawelaka moto akufa liboso aza te moto anginda liboso batala yango te de batalaka bafutilité oyo boma biso na kati ya mboka na biso yango yango juste na vanda na sama be gigi da kosha est-ce que réflexion na biso tozo bungisa ngo chaque jour to bungisa réflexion na biso o ndenge nini yango mona arrêté batini mabi le 24 ans d'expérience ba Roger da kosha ba Ibris da kosha il faut te pousser une conscience de biso to na berere na mboka na biso to pesa na ka chance te exemple typique la Béjal la bière de Lix Basse Gare du Nord à dans la maison habillement mais congolais malamang ne semble pas mondé par rapport à la Béja la bière de Lix na katia ya Basse Gare du Nord ba tibora na bango wana mais ba olinga poni poso mundele ne esani eteka menzo na pe bilo ngamba poso mundele tekela biso et za rapona ba bola mais ba kosa biso pona bato ya mbongo tozonga na makambo na biso donc toye barakeke fali pour patonga sali moko kuna te moye balanda ezate lelo awe komi mitia tongi hotel mais awanga nyango mita ko sala flati mobi awanga nyango soka pesi identité batu baroya te exemple typique au mona yango mona ka kofiono minde eloko na ya oya nino ya 565 wa ya 565 ya osho ozomona esala ka te file lelo pona nini kete po amipesa identité soka ndena nenga guide marabout faut wanga na biloko na faut mona ke bato basali nenga guide marabout faut wanga na biloko na bon possibilité ba doit être pourquoi bande musicien na siko film da tonga studio bongo oyate okotele monta artiste musicien et loko sika bo marakaka okowelela nga na sungaka bato na pesa bato ba kota sti si de congolais siko to pesa na ba chance te poni to miweli saka na makambo ezanga tina yo to betanga lisolo bato balobi ki te faire azolanda fali po parce que na Genève arena kuna fali betaki kuna bayi ba arena wana yo na lobi arena wana donc to boyete na Tunis ko ya Genève fali betaki kuna abetate très bien Adidas abetango et ça siko basala bato producteur na maison de production so ba pesi mlomea na bango bazana bibaya na produit na bango a se produire kuna et tali biso te communauté na biso tozana makambo kaka ya les prix na l'échec to la raté donc ça ka ngane mu na sala kibe ngane sala kibe ba kolo musique écoute ba wendo koloso écoute boboya bango siko bo nima banane numéro 1 musique écoute bolba pourquoi ba vanda meke
réflexion na biso ma bizarre ya na ba communauté congolaise to pousser réflexion na biso to ba kosungana pona ne tango sala biloko nyoto ko banana wendo tina kasi ye numéro 1 tina majabu wona eza kutenga bika ko banana wendo babandaka ko bandaka na wendo po yazali kolomi musique mais siko boluka numéro 1 osiko tango bandaka disco li solo ko banana wendo dagina bato nyoto batana kati wana dagi wendo alikiba wendo alikiba mais siko zo comprendre te ko talaka mutu na bozuité talaka mutu azwa inspiration po bino bondo beta musique ezali wendo très bien ovandaki awa tovandi tomonaki papa wemba bavandi papa wemba akangi maboko balutumba kuta totuna wendo bakambo tala kala bino bondo beta musique bozalaka na bi tete nga nazalaka ngai moko bango bayaki koya bakuta nga na musique po ani lutumba azali mwana 1938 mais azoyoka malako ya mutu ya 1925 pona ni kolo musique ye yona bokulu kuta alo batata akoloba nini po parce que ayoka kolo musique azali idée le to bandoko ye oyema wenda azoka inspiration musique pas David la Bible David aembelaki yawe na bikama belela yawe dakizaki David kolokop wenda zo inspiration azo inspiration de musique ezali pona David biso pe to ba pe ko pratiquer na makambo na biso Grand Calais aye komona kopo oyo ya nanga wendo koloso azu sala ngo pona dibu na libumu biso to sala ngo pona business po ezali métier moko noble yango mona ki ayaki na création plus comme lokola mère à musique moderne ya ba bengaki Joseph Kabasele Chamala yende mutaki racheka cop de toute différence à makambo to pesaka eloko na eloko na sika nango po eloko na eloko e ya pe na tango pe na ngonga nango siko ngonga nango sani e ko kitabo critiquera batu ba musicien pourquoi ba banana wendo po ezali numéro mais ce que to fana na mwanda bina critique wana po ya pona ko sivali fasté tout mona lelo bande ko na ngambu ya aigle kuna ba wa ba ki banda na wendo sina majabu mambu oyo artiste fallait zo ça lelo nanu muta sala on te ba mérite nanu muta zo on te alors ba bloco na mususu na ba place ba snap ba nini to nezala depuis ba 1800 quelque si je ne trompe pas sikoto so la muta pesa ki biso ndaki sa poto ndo yemba ye mo to comparer na bato ba eki kolanda ye exact tengalo nga yo mteblo nazo le basiko na bato badota la biso yo te bato badota la biso tango bandana na wendo yende kolokop bolingi boboto lengo po bopesa ngona nani eloko nyote de la ki ya bandaki yango Grand Calais aye ko valoriser yango ko sécuriser yango pona lelo bato basani bazala mazana respect ya kolokop yango benga lokola bato ya première génération ba wendo ko kolosoy yango mona lelo mona bobeta lisola wendo me adu olenga lobaka bo so tele bazemba ko felo midi adu olenga soko tali na yogo adu elenga lobaka atandele mokilo eko baluka alobaka atandele mokilo yango mona ba vocal na ebo sala adu olenga na fois congolais atandele wendo muta profiter nango atandele mokili eko baluka baluki edoki maloba adu olenga azali siko bato bazalaki o bazoki makanisa musique na ba wendo ko kolosoi bakolo musique bango kozala ba médicien kozala ba chanteur ba musicien bango doit idée to sala musala yango tant Grand Calais ko tala sikola 1953 di ba ya nanga ba sala musique au bien mais nde ba okenilango yango te to créer ba guitare ezala mais malgré Harry Bowane na 1940 azalaka déjà na guitare électrique na ampli Bowane quand ba ko ya na ko tala siko Grand Calais ko tala outi na Matadi aye ko ya na veni Kingabwa na kati ya commune ya Ngenge numéro 77 Grand Calais peut-être salaki Africa Jazz daki accréditation na makambo après quart ya 3 ans l'homme makedi ya ko sala OK Jazz en 1956 na intervalle à 3 ans l'homme makedi yo sala ba ko sala na ba Longomba ba ko sala na ba V Daniel ba ko sala na ba Rossignol o bazaki idée qui a ko sala makambo orchestre lokola OK Jazz deki botala ki déjà bakolo musique bazali siko bolinga botala bo pesa ngona nani bino bato botala ka biso ba choro tornote boluka pe boye de biso bo pousser réflexion na biso bo pousser réflexion na biso bo pousser et comme lokola ngana azali meilleur koleka bino donc to yeba to pousser makanisi na biso to comprendre koloko bazali o azwaki idée ya kokata makambo mususu bato ke ne ba bureau o ba kewa pibwe pona nini
bayeba kete musique ezalaki bakolo nango wendo après grand calais bazui ba lombo makedi ba ko sani ba ko zwa siko tanga bolukaka bo bebisa muto a inspiraki to banda koyemba bango wana oh nyonso kozwa le meilleur sengaka merci peut-être ko panga sani e bandaki ndesinga josu na tambola beto vanda be na ba héritier ba trésor Moussa Sala ba Freddy Kabongo ba Junior ma foi nani susu sere wana tati Kabongo donc bateau de Zouaki to vandaki biso moto bigete rivière to bengi lokola Kalamu rivière lokola Kalamu to zoki on ndengeni to te kolanda source nango ti wapi si na badiading ekina no ba kongote source ya mayo donc ndo nde eza wana bete rivière de badiading ta ekomi na Selemba rivière de Selemba ta ekomi na Bumbu rivière de Bumbu e kaboni wapi à partir ya pont ya Makalangu Ngunza na ngambo da rivière de Bumbu sur traverser déjà na ngamba kimbanga ekomi rivière de Kalamu pona commune ya Kalamu so ekomi pe na Funa kati rivière de Funa siko oye domina kombo ne tetika libera na muto bato ba yebi mikichasa biente ba obenga ngoka Kalamu mayaka ya Kalamu nzoka nde ezana ba rivière quartier nyoto leki fona oyeba nini ko différencier oya motoya ki yango wana yango mona ke makamona yebisaka Judith Bongo na gimulele to bongisaka makambo nyonso na ba mifeomba to yebaka suksi na biso yango to benga kete vous vamu da to zonga place to utaki donc ya mutu yango très bien mais ce que to bete masolo ya héritier Watanabe tout le monde bientôt là azo beta concerne les to benga donc azo beta on a je pense si je me trompe pas ça le 8 juin donc présentation album alors par rapport à album héritier Watanabe oyo et aussi comme Babatuming bazol ba album et accroché pilaté junon succès jeu lanté raté qui va polémique dans la musique selon yo konista entendons la musique autant on la rappelé album to ba non le matin album ya héritier zali album mo be riche et zappé album ya batu ya mutu et ça album mo te poti yo jango la loyengete donc na contexte ayembi banzembo na lingala mais na inspiration divine et ça banzembo pona ba ya ba mindele parce que ma réflexion on est dans une matrice élevée trop loin il y a résoudre ba mabongo donc ça disque moko boye mbato mayele ne faut ba yo kango trop ki na bato ya polémique parce qu'on comprend que et ça disque moko vraiment génial ya bata mayele parce qu'on a contexte on a ce que que biso to yo kango à tout moment parce que biso to ba moura bonne musique pour na âge na koza fanatique à mututé na âge on a ça nango au soutien fanatique à faire fanatique à héritier fanatique à Fali na fanatique était baza ba misa auto kuti ke ba kamba génération mais biso to na kati ya wenge parce que muto obo yango azati yango mona ka to so para ba frère na bato ba sala musala malamu mais qualité album wana nga mota na jija na yo comprendre que comment mwana mobali oyo azo raisonner musika boy comment texte ya nzembo ezolobake quelque chose mais biso bato tozo yo kango réflexion na biso ezali wapi déjà disque ya batu ya mayele poto ke ne musika te mais tant on comprendre eso sortie officielle une présentation à disque oui koza lokwa avec le week na kata Pullman on comprendre que pesi disque ngesa et mataka batu ba comprendre message nini mwana mobile kwa sani ni ki ayembi yango mona gete na yemba ona ignorance ya emene weza make ndeboro simbi kotoyo na ba point faible na se retrouver na bosani bashida nyoso nzambe loba jilengi ezo sala bien luando opangusinga mana miso heinde na kobomba satima te na ko présenter yo et pas fati beto na biso bakomela soyo bakolemba loso bolingo sonzo yanga na Debora tiko sonza piqué il faut pas passer la mousapi baba passer la maposo et ba nini vraiment à côté de la vraiment coup chapeau na mais les chanteurs musala malamu au c'est les biso mais na ko baka na bateau nyoto bazana kati ya Lyon boye ba resomba ba billet à Fali pourquoi ngaki na tuna fait question on a déjà parce que par rapport à concert parce que to chité wana concert ya Bordeaux le final Lyon ya Fali pourquoi na éviter parce que le monde est entre temps faire rigolo avec les 15 jeunes on dirait polémique et comique dominé par rapport ya aurait ba billetterie comme on dirait polémique entre tous les deux camps na éviter ce que par rapport ya concert ya Fali au beta na Bordeaux final Lyon à vino les amis de to pousser kaka communauté congolaise au bazali wana ba yeba resomba ba billet
concert et les bien next maramba Lyon dali ba charge o eza ba Patrick Matena ba Judith Bongo motema ya Gigi Mulele hôtel lokola Gelo Otemo ozui lokola Charlie Kibaka Chimanga ozui lokola ba Fiston Matena ozui lokola ba Patrick Matena ba Milton Mukanya soka kozwata bazala vraiment wana basomba ma ba billet ba Serge Fataki bazawana batino nzengi bazana toye ba toujours ya kopesa les meilleurs points culture congolaise et que liboso kosomba ba billet wana ezala siko mais c'est fali pour par quoi na bénéfique na musala oyo nzamba tindie pona ko sepelisa ba nzela ya loyembo donc na yebi ke nyoto ezala vraiment très bien toye baka ko sungana to sauver culture na biso parce que bae oyo bakolo musique bakufi ebele continuité pe relève ba mise ba orchestre pe ça pe mukie donc oya ko beta vraiment mbela ya ko telemela makamunyo to kende toujours dans les bons manzamba sani asunga biso nyoso to et kende toujours na ndenge limé ya limemia invitation pour la ardoise mais avec given ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison given a bossa limité a limité promotion congolais ya pamba maison given vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Très bien connu, c'est un moment dans souka et entretien sur le dos, on a habité Bambo et puis mot de la fin. Vraiment, mot de la fin, on a habité la communauté congolaise. Bota la kaka te mo soko sombi keki na yo na fanta ou na mayo meli ozo buloko la vie eza bien et sengeli faut bimana balabala hôtel ma pona ba droit na yo o revendiquer ba droit na yo tant ba occidentaux ba mona bongo ba kolemba o parce que faut yebarke ba président na biso ba président Ramboka ba za lokola komba ba gérant avec ko pesa fête pour parce que le bizungulu ketanga ngeyela et que pesa moi pito pale donc toye ba ko pousser réflexion na biso toye ba ko bimana balabala toye ba ko tambusa makamuna biso sengeli oyo toye ba ko sala ngona ndenge moke ya malamu vraiment merci encore na bato nyoso tout bazui libako ya kolanda biso lokola neti Clarisse de Canto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila Chaga Lutadila Ami Godjen Lutadila pesela biso ba mbote belé pa ya Pepe Fataki merci encore na Richard Akunji papa na Richie Ari Kakunji 2-0 di descendre Animas boss papi matalata la matos Sam Kuku le nécessaire motema aimé Kuku Jean-Claude Mimbangu na kati ya salon Ngengoto na Tottenham Claude Moseka poso moindo suka mindele Chirac Niki Takardozo avec Joke Kembilo na pesio bambote belé na musiko zali Dodo Kazaka merci encore na Dodo Maziza motema Valentine Maziza na kati ya Bilbao merci encore les sous na grand-père Gauthier Mouteba vonvoyo ka Dodo yo ka Pitu Kinzeni Pera Kitala molobeli toujours yabana ya Fokobel merci encore na Dani Ndjouvula Alino Cabo Verde no maître Patimbala papa yo trésor bango trésor Lingama Lingama Mbula vraiment kolo ayeba kozana o merci encore na otala lisusu et pas ya Arnaud Mbala donc kolo ayeba ko batela bino makamunyo surtout vraiment ezala vraiment toujours bien yo yeba makamunyo to ndengeza ko kendela vraiment merci encore na Nana Mukuse oya komi ko luka bangambo pe sani ki ekokangaye vraiment que Belinda Lita Mosi Nzambe ozala toujours bien Dielo Matador kikolo ayeba kozala pena joli mbala na joli zola vraiment merci na bino belé kimia ezala Lingamba Mbula na kati ya Bunya eza toujours yo. Ok, merci beaucoup. C'était la Conista. Je pense que Bandeko tout bazar, on va assister. Un grand merci na tout balandi biso batuto. Vous s'abonner massivement à Congo SNO TV. Quant à moi, je pense qu'on se revoit à la fois prochaine. Bye.